Des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de TV. La collecte na chaîne de TV. La chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, ça dépend na Hero beaucoup captation na biso Mabia Star Télévision et surtout dans votre émission Ko Angola où ils ont représenté Panangai Daniti Mangabalobi. Ko Angola c'est une émission Oyo et Sangisaka tout le monde ba Congolais, ba Angolais et pourquoi pas ba Brazzavillois et pourquoi pas ba Ndekonyonso Oyo Balanda Kabiso Mabia Star Télévision. Là, je tiens directement à dire merci comme ça à la patronne de cette chaîne, Maman Mabia Star, Koleloko Nakatia Londres. Et pourquoi pas de voir comme ça notre daddy, Papa Pasteur, Oasi Sarate, Kobon de la Ponabiso. Et pourquoi pas de saluer comme ça Christopher Songo na Londres, mon mobile yazanga kilote na poche. Et là je vois aussi le grand réfugié na Londres, Dadi Lenda na France, Fola Mazambi, Raya Kitendi. Je vois comme ça Thierry Wayembe na France, Yansmin petit frère de Jésus na Paris, John Spiritu na Paris, Jansim Voula na Paris, Angèle Loué, Moinastar, Azastar, Justin Gokala na kati ya Paris, wana bao balandaka toujours chaîne na biso Mabia Star Télévision. Et pourquoi pas de voir comme ça président Gabi na kati ya Londres, Pati Mwasi Nzambe na kati ya Londres wana balubi salut zalaka kaka moko na Londres salon Airstyle ya maman na biso Mabia Star côté Mwasi Angelaka. Et pourquoi pas de dire merci na espace Oyo Tozali na Capella. Je vois MP Bisiko Wapi Congolais azalaka l'aise à Melagelo na ya Kimia. Et puis avant d'ara Kimia azalaka Kimia awa na MP. Aujourd'hui c'est une analyse que Daniti Manga va faire. Je ne serai pas moi-même dans cette plateau, je serai avec un confrère que vous connaissez tant bien. Là, c'est Messi Bukanga, autre na kati ya plateau. On doit parler de Wenge 4x4. Hein? Oyo, tant au lobby Wenge 4x4. Et ça, Wenge Oyo, tout le monde qui Jubem Piana à la tête, au Azalaki président. Tout le monde qui balait Makaba, Bawe Ranson, Blaise Boula, ils étaient tellement nombreux. Mais Lelo Oyo, après IGF, directement tout le monde na Paris, ba musicien, ba ancien, il y a Wenge 4x4, va se réunir autour d'un projet. Projet Wana. Et ça, balingi bazongisa biso na Wenge ya kala to ezanine. Et puis nani aza auteur ya projet wana. Et tokoloba est-ce que ça suivait les guides ndenge Kofi Olomide ayemba pour tout moni faire regola muto bandaki. Est-ce que ba vie basangani pour ba contrer bor ya ba petit to ezanine. Sur ce, avant na banda émission nangai na kotisa invité nanga autre kozalana na plateau, je vais demander tout d'abord notre pub y abonnez-vous et tozonga na plateau pour que nazala. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La collecte na chaîne de TV. La collecte na chaîne de TV. Voilà mon invité et sur cette
plateau de Mabia Star Télévision dans cette émission Kwangola. Bonjour Messi Bokam. Ouais, bonjour Dani Timanga, le bonne grand santé. Donc santé pépélé. Et salut Mikolo. Ouais. Et salut Mikolo, on dirait na plateau ça résulté donc non, en fait, on les gâté na Mabia encore. C'est ça, Mabia est chaîne na biso, chaîne nangai et puis à part Mabia, j'ai aussi des occupations. Voilà. Mais et quoi empêcher de temps en temps na zonga na soa na kata Mabia. Donc les lots information yé. Voilà. Au moni la télé c'est pas vraiment leur moro pour faire des aventures ou créer de base. Voilà. Bah y a qu'à la télé avec une information qui est sûre et puis bien. Voilà. Donc tant que j'avais pas vraiment des actualités, c'est nga na ya nanga. OK. Bon lelo na moni ba mikolo ba monika teto sangana. To lukato beta bo. Na ekoloba. Oh, ba mikolo ba biba sangala. Ouais. Ba beta bo. Mais na moni neti talaka wera na jibe ba solo la teto lukango na bandenge tout. Voilà. To ratango na martyr. OK. Gouverneur Vanessa Bango paquet pa na bata on a kutu jibe mpiano ndira ko ya kapé primis sa tema solo mais simba gâté mais lelo pena ba vieux batali vitesse a fali vitesse à moi ya hérité gogan moto na tembe ya ferré faire côté on a boulé il faut dynastie ba ya ba ya na lingi o tembe si to kota mbaboko na lingi no te to kota parce que ba mourir la biso ba yebi déjà nini to solo la merci bokanga na lingi te to kota nanu bongo to ke nanu na projet liboso ya Ferregola hein Ferregola to monaki asangisa ki baninga na e o bazaki na wenge musique à maison mère je sais pas est-ce que faire sala ki ango na puis ya weranson ou soit eza projet un mususu faire penser ki azana baninga na bon en fait idée zali moto avant d'aka s'inspirer na eloko moko pour faire à juger bon azonga sangana ba mabiala bani peut-être pe ba nostalgie mo baninga batikela ye OK alors retrouvant ngo lisute au sein ya jet set OK à juger bon avec baninga sopeto bito beta sou eloko moko ce sont des créations OK il faut pas dire que faire asila ki yango sengi Emeliato Serge Mabiala qu'on se le dise entre Ferre et Emelia il n'y a pas match. Hein? Il y a pas match succès, sur le plan succès, il n'y a pas match. Faire à Goluka succès, pas à Emeliate et pas à Serge Mabiala. Ce sont des collègues à eux. Nous parlons de Serge Mabiala, Goluka succès, pas faire. Oui, pourquoi pas? Et ça, le point de Fali à ça. Montana, Diembela peut pas Fali. Tout le Babylone, au Mogo, est réel. Faire un nenge balongwe pas ouera, na bana nyonso ouera. Moto sala impact lokola faire azate à part le héritage au sala tout loba sur tali Serge Mabiala voilà ayemba bien mazana sur le plan succès azate voilà OK na email alias idem OK na nani donc c'est toujours comme ça hein donc allez-y comprendre que voilà soki ba makamususu ezoya il faut qu'on dimaka moto faire sali yango na sens pe ka benda pe baninga voilà moi Makambo. C'est ça. Voilà. Et c'était que faire Moutaropia ka succès non. Mais Badiembela na moto à moi. Voilà. Badiembela na moto à mutu to moni Ferregola a eu vraiment le temps ya rubenga baninga na ye akende nanu boye asalaki ba voyage. Sikoyo on dirait ba moni lo faire alinga sala. Parce que faire aloba qui a promis qui a dit mukolo akobimisa album basali na ba ninga na ye oya kobwa ka jour wana aopela moto mais na moni fali pupa aloba qui faire golanda a promis qui batu jour anniversaire na yeza ki lobi oh déjà nous souhaiter ba bon anniversaire le padre Pazuria faire gola donc tout moni ka l'équipe faire abimisi dynastie mais fali alobaki soki abimisi les 3 les 4 il est pas pour que le robot donc allez comprendre là sont de polémiques et puis bagarre au moni na monde musical et tambolaka bongo faire peut-être par rapport il y a ba calcul à salaki à s'attendre peut-être les 3
akoka ekolargue neti faire na kati ya dynastie non fatigue a fait mais du moins peut-être bamakambo susu voilà ba réunir en na te pour na koluka ko lancer ba boka ka bibwakela te lelo bato ya YouTube biso pe miyibi toza soko bwaki yango protéger œuvre te toyiba te toyiba otango na ba chaîne te donc il faut les kana ba biloko wana nyonso protéger asala boy sur le plan musical sotali net album wana ndeti Serge Mabiala ko raté chanter koyemba baza dana ba belle voix mais ko simba nde komi problème moniso lobi koyoka oreille musicale oyoka pena musique voilà côté faire télémi Serge Mabiala Emelia JDT ko sabanate voilà chenzawana mais succès balbomo nyonso tomona ezanga succès ezate bayemba mabe voilà Blaise Boula lobi yemba beta bina wera bakisi zape na moto est-ce que bayemba mabe zape na moto ezana moto kopo pokanga kine za blague te omona ka innocent lokwa petit wana ti azobini sabato tolobaka wana musique mokota barbo omona obi papa pour donner public wana au convaincre bango ba koma kobina papa oyo sali c'est pas facile. Vous comprenez? Voilà. Yo kasi bat ba beta koleka bango ba ate. Voilà. O ba be na succès. Voilà. Siko to lo bana obo Messi Bokam. Après projet à faire Regola directement bampiaka bakuru ba série. OK. Parce que ton gâteau qui est trop vite. Si quoi tout le bangona, de voir Jubem Piana, de voir Weranson, de voir Alain Makaba, de voir Blaise Boula, de voir animateur na bango wana mususu ya kalawana parce que bakombo ngo misusu et c'est belé ba vient kokota. Voilà et kokota et puis na yoki ko nini moko mutu moko a tweeté voilà nayoki ke ba tweeté ba sege million baza na kati ya projet ngoli susu sege nzali alimbonda siko est-ce que bango pona mona alimbonda japonais est-ce que bango baza na wenge toke nanu pardon merci toke attention to tie bango alimbonda zala na wenge OK japonais bazala na wenge mais ba ya retard. Alors nani batterie ya JB wana nani Seguin il faut comprendre makambo eza pesa makambo zo makambo ozo comprendre ba Seguin baza bano babanda déjà kolanda wenge omoni mingi balobaka Ferre azala na wenge te mais Ferre azala na wenge asala kudu ba doubler ba animateur. OK o comprendre et koko tapena moi cher Ferre boire logo wana Ferre pas boake mais ba alaki na ombre na bango donc ba mibimaki na hotel mais bazaki déjà bana ya kati ya wenge ozo comprendre kozwa bango za mabete tozonga na ti ba vie ba zui bulu wana ba vie ba comprendre que moto ezande lisute voilà oyebi moto ezande wera na jibe to boya te baza ba grand basala déjà o ba kokai ko sala basala belé. Mais lelo actuellement ko beta kutu masolo ate côté ba Ferre ba héritier baza ba innocent voilà ko bomisa ba vie. OK na ba ajo eza lokwa ndeto lo ba nani kabongo ngoy grand neuf mais tsaka bongo beta lo na vita to bengana va OK aumela te bo ba vie ba wera ba ko sila ba te ba wera ba siliko wera combien de babiloko beteli biso epesa ka banzadi. Est-ce que vous avez fait et ça lui fait un mois sur YouTube, 5 quelques vies. Il faut aller un mois, 1 million. Papa, biloko mususu. Donc allez-y comprendre que ça moi arrangement. Voilà. Arranger les biso kaka protaka MP ya voilà. C'est ça. Pas nul par ailleurs donc cadre mo lokwa na poto. Voilà. Donc moi mboule zo beta. Voilà. Yango tozo continuer na biso. C'est ça pour comprendre biso donc voilà. Tokenan. Ba vie wera na jibe basali ebele na Congo. Siko kosanga na bango na minute o Messi Bokanga. Disons nani. Parce que est-ce que vous dites que tozela et lokoyo tozela ndenge moko lo bayina on a débit gouverneur asangisa Jibem Piana kwaya to ebate soke zala nini mais aujourd'hui eux-mêmes
Moupepe ya Fati. Producteur moko abimi. Moupepe ya Fati to ezani. Moupepe bokosela. Omoni biloko ngo yo. Moupepe bisangisa sangisa. Lukate. Omoni tokoti komba Fati. Même biso ba jeune toza omoni ovandi pena na palon lukate mais olelaka président il faut longwa. Il faut longwa. Est-ce que président mtoke lukelo musala to apia musala? To solo la to kotsa Fati na makambo te tangu yo so sili okomo luko bunda. C'est pas le moment. Toke non bango mo basangani. Bajibe basangani. Basangani ba comprendre que moi na mai biso moko na force to ali sauter. To lukata omoni déjà ba grand lelo ba enende ti biso so yoki déjà jibe wera podium moko. Voilà. Tout a moins influencé. Voilà. A na posa que vivre o ekoleka. Voilà. Mais ça est le côté. OK. Et ça est le côté. Au moins, dans une minute, il fallait faire un podium un scandale. Pour que makambo na minute. Si vous récupérer makambo, c'est le cas. Voilà. Na vie, profitera na temps. Voilà. Vous comprenez, tant bango profita pour danger. Muta oboya wera na jiba zate. OK. Basala o bako sala et puis baza déjà lelo na ba bonne vie. Voilà. Vous comprenez? Donc basa makamoussous. Nabi, est-ce que de voir ce projet là étant que vous avez chroniqueur, tu avais jugé ça comment de voir moi je mets d'abord par rapport à Bosangani, au moni d'abord il y a là qui mutuna kwa na e. Voilà, polémique à Jibe were bomi sabato. Voilà. Moi aussi je fais partir votre soana. Voilà. La mama kamba Jibe wera. Vient na biso Zakari Bababaswe. A levé. Donc talaga hier format. Ve Zakari Bababaswe tant que mission fait vert. Nana robimata après mission. Batu babunda. Vous comprenez? Simba wana Zakara le mission sili bobima bo polémique. Voilà. Effectivement peut-être bima to polémique. Si ko temps il fallait ba sala et lokoyo. Nandimi te souta lelo. OK. L'idée est bonne mais la réussite est difficile. OK. Franchement. L'idée est bien, réussite n'est pas limité. Réussite est limité. Est-ce que vous avez une sens comme Bazembo, Babetate, Bazikuta là, merci, merci. Au moins nous voir Léona Jibe, Bakolipe. Inspiration peut comme moi, Mouké. Vous comprenez? Puis Koyemba, il y a Werana Jibe Zaïsou o ezalakate. Pour Werana bata répéter makasi te. Ba annoncer babi single bima ya 4 titres. Na mois de juin non? Voilà. Total. Pour comprendre que juin kobeta babimisi to yo dominer dynastie. Quoi faire? Bon, ngana nzambe fali abimisi boye pa. Ngana nzambe te mais ça passe ba dominer fali na faire na minute on hérité. Ah papa. Tala la za pas l'hérité te. Ni ya fali ngakuna linga pena musique makasi te. Na linga mingi bale mais niveau hérité zo betela te. Mi ange mi démon. Donc ça peut ça titre yebi. OK. Côté musu ba l'on dirait ba Angelou côté musu lokwa ba kindo ke côté do on comprend que talaka muninga la mo atikala na 3000 francs. Abiya ya olar na futa car ba tenzembu moko ya héritier. Ce qui ivre d'amour je crois. Oui que muninga pena préféra sombane masanga yo kango akende makolo. Mais mon frère et puis des capella ti ya kota ngiri o ya kota babumbu. Voilà. Quel risque au luko parcourir na nzela. Mais disons peut-être maître Gums Hermoussousou avant banda Moussalo yo je crois l'état a pesi bango tantôt Hermoussousou bango pété bakokoza la sima ya bakosanga na sanga wana baza na Congo ba makamba français simbarate ata ba wera ba jibe ba sali ba nini bon omoni na minute featuring est bien yango pe kolisaka musique. Maître Gims alobaki ke aza prêt maintenant na ba featuring nyonso. Maître Gims ata yemina wera et que ça non succès na ndenge ya YouTube mais ba français les gars. Oh. Mene biso. Wera beta ba ntemba ma pata tiesa moi je suis à toi na beta. Ah boniko. Faire ya yembi na français. C'est la tête là loba. Merci beaucoup.
Père avait dit chameau en français. Chango. Au comparant on a poisson d'après. Chango là nous. Et n'a pas pengoté, n'a pas capable. Ngako tu français on a compris là. Si c'est que. J'ai dit, nada, ya. Si ya va attendre ça nous va capable syllabe voilà. Voilà va makala. Oh. C'est le cas. Oh. Donc on moni même Hermon Fali. Atenga makaba ligne chané wana so bani ba biloko ne ane bomakae mais so ça normal boy bana mangole héritier malgré côté pe moi français côté moi be yo kanate mais so héritier pe la français yo kanate oh lobano français na mission mais bandenga banzembo isimba bango te oh tikela français gimsa yemba la français to landaka tikela babuba banani soki banani wana bayemba la baro c'est bon. Vous comprenez? Mais héritier, mission congolais français Simba. Nayoka ko ayebite mission. Eza lelo moko lobo lobi waze quoi. Waze quoi kuta ebolo ba français ko leka ba te belé. On va na ba mission. Kota ba français so moni pena français parler bo yoka. Donc il faut mon accent ba mission tota nyoso te. Mais so yoki waze ko yoki Kofi Olomide ba Blaise Boula bata ba français baza. Mais ce qu'on voit en français dundo. On dirait que c'est quoi il m'appelle non en français te. Ayamalo en français. Écoute, il y a lingale est compliqué. C'est sous français. Ah, boniko papa. Il y a un générique qui est na kangabiso. Nana bina film bouté. Si les lots et bêta mar écoute ça écoute na ba pays mususu. Mais ça peut bien, ça peut bien te profiter kaka on dirait bakosangana ngo et comme il y a ebele waze quoi que comment que pena na otenga waze quoi pena yoka ki que retour ça remix à Fimbu retour pe ya Joss Jena na je sais que tu poy au sein ya Cultura Pays Vie. Oui. OK. Est-ce que tu as entendu déjà? J'ai entendu le rumeur mais na confirmé na noté. OK. Ba confirmer non rumeur te so ki yo moko non vérifier te. Voilà. Pour comprendre ça reste à vérifier si cela est vrai. C'est la musique la biso pe komi na moi sans moi boya bien. Joss a comme ko na kufa. Nani? Joss. Joss Jena. Oh bon tala ba mekelo mo vitrine. Na ndenge ba mo ba mikufela la. Joss Jena ko ba ko ke ya okufa. Mais oui. Sur vitrine bango bango ko appelle bomé bango. Oui. Ba mitie bango mo na vitrine mais ba somba maté. Mais oui. Tout le ba bien. Je sais depuis à longwe pas oisé quoi. Et l'oroni a bêta. Abete lorone so ya maya njili. Et ça là, est-ce que yo kana na tsango atana ba. Toza batu à part babiloko ba misala na biso be mission to sala to fanda pe na baba. Voilà. Est-ce que so yo ka pe na batiebo wase kwa obeta et nani vitrine wana boy. Oh babwaka je sais que loro na ya yemoko. Et puis ba comment Akomo luka yemba ta bêtise po bayoka yeme zo simba peka te. Voilà, merci Bokanga. Merci Bokanga, nous arrivons doucement et lentement à la fin de cette émission Angola. Qu'est-ce que tu peux dire aux artistes musiciens congolais s'il faut donner un conseil à eux nandenge bakomi ko sangana tu diras quoi? En fait pour moi ko sangana za mabete. Dans le belaka wera fait voilà JB Alain Makaba Blaise Boula ko sangana bango nzamba sunga isimba poso isimbi sute mama na fiasco wana isimba ba betango pe ba beta pe na stade na 62e anniversaire ya mboka quoi. C'est ça. Ba ozala na martyr ba ko vrai bango tout ensemble sur même podium. Mais ça plein ça single na bango et loko na sengi omoni jibe na were fa ba ça loko tango ba na succès ça le vraiment cartonné mais na ba moment yo neti were so abimisi ba tunsu ku ba comment silika ba tango te parce que aye mandé batu ba comment ça dit ouais silika ba tango na la fan ya wera moi je partais à la Zamba le mardi o ya coulisse ba tunsu ba okota te on dirait c'est lo moko ba ilo nina ngwe bando salo linga et puis koyemba o wera bane koyemba na ebito tozala emporter osona oki wera na oka loka voix ba o ka loka mo Céline Dion ko ta oyemba bien te de wera na oyemba
Mais tant on a compare où la Céline voilà la kala. La kala. Ba kosa biso trop. Donc sauf que ngana souhaiter bango bonne chance na Nzambe te pona lobe simba te ma du moins soto bito tala ka ndenge makambo ekende. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mais baza ba vieux, baza ba grand, ba yibi ba stratégie ni ba ko mettre pas en place ma campagne Simbi. Sauf que Simbi coup de chapeau talaka biso soto loba la génération musique toi plus bana wenge. Voilà. Donc so Simbi c'est bien bon. Voilà. Sauf que Simbi te ba vieux ba continuer na ba encore cop na ba on. Cop là ba on va commencer. Merci Bokanga tout comme derrière Nasuka quelques dédicaces na yo et puis message na yo ya Suka pour l'émission. Merci beaucoup na Dani Chimanga Nengo Yambinga. Merci. Merci na ba abonné tout ya mabi ya Star TV. Ya maman na biso pena mabia. Pese loko. Pour biso siko omonde tuke na suka bo. Mère aloba il faut aloba moi loko. So mutaleki na chaîne aloba moi loko na suka. So monsieur aloba loko na ye. Loko na ye ya suka na ebite soka ezaba dédicace soka ezanini. Ba mingi ka dédicace puis na ndenge papa pasteur ayambanga bien na loko. Na olobe loko. Donc ayambanga kitoko moko sakalate et puis eloko lisu na oloba fara ngala merde yango na oloba. À bientôt. Evelyne Mbota, la mère des orphelins depuis Londres, maître Bayina Lokolo Boko très fort. Namoni Bachano Bangu Yanda Dedi Motona Nzambe depuis Londres. Namoni lisusu Gilles Molende Liengo Molende Baibanga Nyoso. Namoni lisusu Freddy Numbi esthétique depuis Brazzaville. Na plateau de 15 ans. Donc Freddy Numbi déjà na mois d'avril na Ozalawana. Le 15 déjà mi-avril na ozala na Brazzaville. Tobetara ma solo ndenge to solo laki merci na ba nyonso balingaka biso ba soutenaka de près de loin. Voilà. Ba conseil na bino salaka bien et puis na chaîne to s'abonner massivement. Voilà. Ngape na s'abonner malgré na zaka mais na s'abonner. Donc ya biso raté. Voilà. Merci na batutu et puis na yo moto yambinga. Voilà. Tozala banali sope na lobaki mabe ya léser batu mususu. Voilà. Vraiment bolimbisa toza batu mutara parfait azate non linga to mona ngona ba commentaire et ça la bien après moi ba commentaire wana sala biso kitoko torozonga lisumba la sima pona robongisa pona bino merci beaucoup. Voilà, merci, là c'était Messi Bokanga dans cette plateau. Voilà, merci déjà merci voilà voilà merci Nabino Nyonso o bolandaki émission Nabiso Angola dans votre chaîne Mabia Star Télévision. Quant à moi, je dirais seulement merci à maman Mabia Star Kolo Loko depuis Londres. Ndena yebi sarabino salon ezalaka moko salon Airstule. Moi sur Lingongela Kabelwa bien à Londres. Perika Kabelwa bien, Ozala bien, Papa Lula le 1er sur le 30. Salon ezalaka moko na Londres wana. Salon Mabia Star. Et là, je profite directement de dire un grand merci à Moisi Nzambe, Moisi Amoulaï, Moisi Bio, Maman Chouchou de Londres. Je ne cesserai jamais à couper ça. Merci parce que vous avez bien. Moisi Amoulaï, moi, je suis à Londres, Maman Chouchou de Londres. Moisi moi, il y a Pemba, Bio, Makas, à Londres, Maman Chouchou de Londres. Et je dirais merci comme ça à Justin Ngoka là depuis Paris. Je dirais merci comme ça à Dadi Ilenda na France. Voilà, merci Namoni Osa Ngasine. Namoni Osa Ngasine. Na yebite vraiment oyebi que ezana abonné moko landaka biso mingi. Voilà. Galaxy Misuni. Galaxy Misuni. MP Kapela. Voilà. Motasaka ngulu. Ngulu bien. Ah na MP Galaxy Misuni. Mais si on a landra YouTube, le gars montera na poto. Voilà. Et puis et ça la biso penato liaka kana. Je me suis fait photo ya to zoyer moi image ndeni na on ça pas na photo ba sala na bango bana poto ba sala bangulu. Voilà Galaxy Misuni. Sol ngolia ngulu ya qualité propre puis et bela bien o ezanga tenia. Na MP Galaxy Misuni ya raté. Donc on a collé 400 que na bien mbote. Voilà. Voilà, abonné na biso voilà, merci beaucoup. Merci na Galaxy Misuni. Je continue toujours à dire merci comme ça à Justin Gokala depuis Paris. Fola Mazambi Raya Kitenzi na France wana.
je dirais merci comme ça, un grand réfugié, Thierry Wayembe. Thierry Wayembe, je te dis aussi merci. Et pourquoi pas de voir comme ça, il y a ce même petit frère de Jésus. Namoni lisusu pati moi si nzambe na Londres wana boze belé ah mon pe ko tangeza bien mais so e kaukaka kato tanga bino na 2022 bye bye. La chaîne des actualités, la chaîne de qualité, la collectananga na chaîne de scientifique, la collectananga na chaîne de scientifique, la chaîne la plus suivie. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service.